Maître Abdul nazali mwana ya Congo central précisément la ville ya Matadi na botami na Matadi na koli na Matadi nazali premier représentant ya Afrique centrale mobimba oyo Soni Echo Sadat Selemani atikela ba pouvoir oyo abinaka les sept danses ya bakoko na ndenge ya spiritualité ya Mpulisi Fumukimbango. OK. Naza capable sauf koboma mutu ou sauf kobokela mutu malade. Ezaka ba tefo mutu ko zombongo ipana ngano parce que ceux qui yobe mutu za na bonne santé je pense que koluka mbongo te do na so bikisa mutu tout temps so azali na ba malaise na vie na ye. Do na ko bikisa mutu azana problème libala ou mutu azana problème mukanda ou so mutu azana problème ya visa ou so mutu akoza na ba problème moko ezo sila te ou azana mbongo nzamba pesa ye makasi azana na mbongo mais azaka na bana te. Zola bitumba ya faire gola yutika na ba o aliaka na bango. Comment? Ils allaient voir même la chroniqueuse et belé ba soutenir la faire gola ils allaient ba traiter musu bazali mama journaliste et bien. Oh tika borobani sanga pa. Oui bazali. Ils allaient ba tu musu lelo aya lo ba faire gola mais azali la vraie na motema niza faire gola te. Parce qu'il na kati ya monde ya butu de mona katu. Parce que là na zo kata musu faire gola misi album na ye na kota kana kati ya laboratoire na senge pa kimbango ko sa faire gola sonité. Donc il y a un exemple moko. Faire gola azala ba boni et belé te. Azala même pas na 1 million te. Mais il y a un que faire la bête à 1 million de vie pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ont tout fait visibilité à faire la 1 million. Oh, est-ce que la population fait le goût à ça? Est-ce que fait la cause à la babonne? Non. Donc, il tombe et ça va la bateau. Oh, il y a fait la demande de son bango. Ce qu'il y a un qui ceux qui ont fait le mabé. Mais tu robines m'ont dit bon, on t'a mis dans ta toilette. Pour tu comment faire? Au milieu de la toilette. Non, robine comment faire? On a la télévision, on peut les aller des preuves, ça la téléphone, on va les ébeler. On a la vidéo on se open na zoka so muto tumbeli faire na photo na capturer ngo na kile imprimer ngo na coach ya laboratoire na kile yo donc faire ko la premièrement na a jour maman na ya sokol abotaka ye maloba o maman na alobela ye yango ne lelo ko kisamaka parce que tant que tu as bana il faut que papa ozala na incarnation so zupe na basse o chiona mwana o visa o la ki mwana na ningi mwana na yaza la bombe batu ba bundise parce que mutu nyoso azaka na étoile o to bengi étoile mo ba malamu yo ngo bundisa ki kaka o bitu mwana bundisa parce que pourquoi azala sauter parce que les gens vont te proposer faire à Koufa. Ce qu'on va attaquer qui mona na raté. So biso te birisa ma guru du temple na ya de ko dévoiler ba to basala ka babe. Parce que robino mundi ba ko na niveau ya ko luka mutu moko ou dans ce niveau ko ta jese di pop aluka ba ti la faire poisson. Si na niveau. Oui, il y a longtemps que na butu to so ba consultation, ne place na kina ko bimela robino na to ti se tika vie à faire. Ya ngo mona za changer ma lobana so contenu na wena de presse na c'est que Robin Ndal lo comment vous nayo non voilà vraiment qu'on locate ton la visibilité là pas et si ka oyo héritier a peut-être pouvoir na ezana maboko na biso maître Abdul na président Soni Echo mo repose en paix parce que to pesa ka espace na miluse à travailler abanda ko se répéter wa kufa ilungine monanate présence ne monanate atina ta délégation mon côté et si comme malédiction héritier inaingia mwetu mkatanga bitu tunaweza kushikilia kambari bibi binafika mulubumbashi Fou de Jésus mulubumbashi mama usipuse FG Travel tulisha kufika mukatanga bababa bamama mwe munapendaka kuvoyager kutuma batoto ku Canada na mwe benye kwenda ku Canada occasion yoyi Fou de Jésus FG Travel mulubumbashi hapa sasa avec Fou de Jésus binakuwa ni teke na adresi yabo haina mbari beko ni mwavnika penda Coin des usines, mu deuxième niveau. Unaingia, unafika kwa Fou de Jésus. Juba kusaidia uvoyager kwa sans problème. Ni kupitia njia ya tombola ku Fou de Jésus. Entrée express ku Canada, singleton $10. Couple $15. Sasa famille mujima $20. Je suis Nancy Bassé, les journalistes VIP. Je salue tout le monde qui sont branchés, scotchés sur notre chaîne Nancy Bassé, les VIP télévision. Je salue Béra de Prince des Amours El Chapo, grand frère propre, Yadadi Mavungu Vungule, la Péchio Bambote, Yannick Indulu,
déclaré international très important babi ya moro bien ya moi sur la kitoko na pesio bambote Gauloise gladiateur mais la bonne musique en tout cas bambote na yo pourquoi pas à Abdul Mayo maman Odette Chibambe femme d'affaires na pesi mbote na maman Mafuta maman la joie Sunda et pourquoi pas à Noko Mbala en tout cas lelo naye pourquoi bagolo ba le dit trop bagolo le dit trop bagolo OK pas si na si bo ko ba analyse na biso vidéo mo ke circula ki mutu boka ba za maître spirituel ya faire rigola et ça les biso moi pas si aller batu bambongo tout mais chez nous les Gaulois avaient la catégorie tout Gaulois pasteur Aza là je vous assure Gaulois pasteur Aza Gaulois il y a mineur il y a adulte il y a musicien mais Gaulois baza Gaulois il y a ba comédien baza vraiment ba gay show ma bidi na sita événement bele bomona biso ma minata Gaulois il y a comédien Aza Gaulois a sorti be présent Gaulois ya ba maître o bango baza toujours pour nous protéger artistes na bango baza ba to pas cité il y a des Gaulois o benga bino pour sa bino que pesa bozongi sa bono non baza ba Gaulois ya pas cité o baza na pour nous protéger artistes pour nous luka ko bundisa ba musicien mususu l'autre monde m'a relé qui est m'a belé qui la musique la plupart de ma bundisa faire rigola ba silaka soto on zotanga nga banga na ngate Robin asila kaboso mo teka bamboa asila manda asila baza ebelo basila ta héritier komelie travail komelia jani po babunisa faire ce que na bateau basala musala wana basunga pe batebele na mambebele ozamba problème basungo na facilité mais la première nom des choses il est Gaulois il s'agit de maître Abdul Gaulois disons né grandi Gaulois abotama Gaulois akola Gaulois aza responsable Gaulois ane muta pasito prévenir à tous la flat na yi to filmer c'est bon na biso mais to épingler bino kaka donc maître Abdul ko na déjà donc ingénieur 15 basele côté biso maître Abdul et ça la plaisir nandei na ye Abdul Mayo merci beaucoup ingénieur 15 basele maître Abdul. Bonjour. Ouais, bonjour maman journaliste Mboka Oyo. Boni. Ouais, na makasi ya Kimbangu bakoko basali ko sala. Makasi ya Kimbangu. Oui, parce que yende nzambe na biso batu mwindo. Batu ba monyo batu oyebani partout dans le monde entier bien sûr. Il y a batu mususu ba monyo kaka lelo, ba yebi ote beko ko se présenter maître Abdul Azanani Awuta wapi. Ouais, maître Abdul nazali mona ya Congo central précisément na ville ya Matadi, na botami na Matadi, na koli na Matadi. Nazali premier représentant d'Afrique centrale et Mobimba Oyo Soni et Chomo Sadat Selemani atikela ba pouvoir. Oyo abinaka les sept danses ya bakoko na ndenge ya spiritualité ya mpulisi Fumukimbango. Okay. Parce que ngana za kola protecteur, je suis le guide spirituel pour défendre les forces du mal. Donc un peu ça ma journaliste. OK, tant que mamba Fumukimbango on parle de maître Abdul Fumukimbango et là il quoi lui bino. Non, parce que maître Abdul ezali kombo na zona islam parce que avant to comme on a ba recherche Kimbango ala tanzoto na ngai, je pense que na bandaka na islam parce que kombo ya Abdul etikala bongo parce que na monde mo menandi na bandoko trapaka ba match na matadi ko kotaka ba balo parce que za premier maître wa kotaka ba balo na matadi isa maître Abdul oyo yambe. Donc oyo no ko mona mo ko kotaka ba balo na kala ba match bilima ba veti ezo betama isa ndenga maître Abdul yambe awa. OK. Maître combien de temps déjà? Bon, na banda makambo banda téléphone les alalités dans l'époque il a 2000 ans parce que on a 2000 ans donc nazali mona muki menda banda ko fanda déjà na ba grand maître ba santu mu aga repose en paix mon papa oyo abandaki ko inisa biso na makasi ya fumu Kimbango donc naza protecteur Kimbango parce que banzambe na bina peza banzambe ya fétichité eza banzambe ya démoniaque te ba autant musu za ba santé donc là il naza comme protecteur mo la envoyer ya bakoko. Donc ceux qui n'ont pas de likambu n'a pas de intervenir. Ceux qui n'ont pas de intervenir, sauf que bon mamutu na ko la maladie, wana ndengai maître Abdul Biri sama na sala kati. Oh sala, yebisa son spécialité na yo maître Abdul eza wapi avant to kota pour te dire que la musique on a spécialité makasi. Donc avec ton musique, yebisa son spécialité na yo eza ni na bandeko bota biso baza partout dans le monde entier peut-être bana likamo o ba mitungisa bana ngo mais yo oza capable ya ko aider bango. Bon, naza capable sauf que bon mamutu ou sauf que boki la mutu malade.
les camboto etali prospérité parce que na kati ya prospérité tozala ba pouvoir ebelé oyo kambaka mutu pas na prospérité et ça ka te fo mutu ko zombongo epana ngano parce que ceux qui yobe mutu na bonne santé je pense que ko luka mbongo te do na so bikisa mutu tout temps muso azali na ba malaise na vie na ye do na ko bikisa mutu azana problème libala ou mutu azana problème ya mukanda ou so mutu azana problème ya visa ou so mutu ko azana ba problème moko ko aussi la te ou azana mbongo nzamba pesa makasi azana na mbongo mais azana na bana te ozomona mo esena ba fayi ba fi mususu ozomona ke alota ka bandoto mabe na butu tozala bandeko mususu azaka ba mari de no ya butu na ya moyi ndaka vi na moya c'est progresser ezalité okomona pe mutu akuta na occasion malamu so akuta na mobali malamu mais dès que mobali na ko bimane kaka lobi na mobali bando ile lukurata mususu azaka ba esprit mo to benaka ya destruction et détruire ba vie ya batu oyo monde ténèbre auto c'est ça parce que neto zabo tozala ba démon ebele ba utu ko se ko na kati ya monde ténèbre po ba kota na ba vie ya bana ya Adam pour biso ngana yo tozaba na ya Adam parce que Adam nde asali kimbango aza comporter na biso donc un peu ça mona sura oyo tout etali kaka bolamu ozana posa libala chance partout musala ya malamu olingi visibilité oteka olingi ba client ba ya parce que tozana mo client de stage lobby ko sa toka batu mususu lobby ko sa toka batu mususu na sura kaka oyo etali malamu mais sauf kaka nde ko sala mabe wana mettre abu bibiri sama na sala kangote. Ok, to côté penza mambo ama lisusu to ko chiter nango mais to na mambo itali ndou l'itali musique maître Abdou to mona ko tout le temps mambo itali faire rigola to mona ba lo postaka tout le temps faire rigola profil na yo faire rigola yo na faire rigola relation nini et pourquoi choix ya ozana faire rigola comme artiste préféré? Bon parce que ngaba zana moyombe ndidi yombi ngana za muyombe nandi kwa mama Marie Makese ndidi yombi ndidi yombi do biloko mama fera liaka yango pe ngai papa na mama na baba bakoliselanga azana mona ya mboka na biso nano ngai tango nazali mona mukeli déjà na bandako na biso papa na ngai ya botanga banoni ngaka banzembo afere ozomona ngo apa wana nano na tala ba bitumba o babundise banda alongwa banda maison mère si ba ke ba ni marqué à côté quartier la terre aye asali ba makamba shiti nyoso afere et banda ko sala ngamo tema passe so na banda ko soutenir ba ministère mosusu pe parce que ngana koni epa ya Sony echomo a on ba tunde ba ministère mboka oyo mais na tala bitumba na ye na bité ekolo na ekolo basala ga soudé ata soki lelo nano amona la boyete mais na bité na sunga kaka ye na musala o ngana sala kanango dis-nous to ko bitumba mutu to ebi fe ko la bundisama des prix où il quand on se le dise pour la blaise vous le voir on a fait arrêter je ne sais pas comment on va aveugle mais ça là que manda bazaka na 4x4 la mundi ça est bitumba ya faire et où ta wapi pe pourquoi ba monsieur la zebele ba mundi ça ka faire rigolo est-ce que ozola bitumba ya faire rigolo et utika na ba o alia kana bango comment et ça la voix même na ba chroniquer zebele ba soutenir ka faire rigolo et ça la ba traiter musu bazali mama journaliste et bien oh tika borobani sanga pas oui bazali et ça la batu musu lelo aya lo ba faire rigolo mais azali la vrai na motema niza faire rigolo te parce que na kati ya monde ya butu de mona ka tout parce que là na zo kata musu faire rigolo misi album na ye na kota kana kati ya laboratoire na senge pa kimbango ko sa faire rigolo sonité donc il y a un exemple moko faire rigolo azala ba boni ebelité azala même pas na 1 million te mais yeba ngo beke faire abeta ka million de vie pourquoi parce que ezala batu ebele ba toufa visibilité à faire ko na 1 million te. Oh, est-ce que la population fait le goût à ça? Est-ce que fait la cause à la babonne? Non. Aux autres, on peut se dire qu'il doit y avoir mais on a le moi ce qui ne doit pas se contrôler à wana. Bali wa kosali kombo ya faire so biso ko dozala nti ngana zalaka. Soki na moni bitumba ya faire ko e banda kaka na ba jalousima ya mongongo na ya mibale ezali banda abota ma faire ko la ti lelo faire ko la tu ko shitete. Au moni muntu azana étoile. Donc to ba faire Jésus te o mindele Jésus ki mbango. Parce que faire le big kimbango pas na ye faire le kota fétiche te banda carrière na ye soki na soki oui na kombo ya mvulusi kimbango faire azana place atata nanga azana na maison mère faire esika moko te wera so na mena ye asimbata grika ezalaka te comment espoir faire go la salara ben espoir wala ezali ba fanatique na ye azamu na nzambe moni muntu abotami na vie ya pasi moni muntu aya kokuta bomengo te parce que faire akuta bomengo te faire nde aya ko apprendre bomengo na kati ya mokili ozomona ngo do bitumba na ye ezalaka kaka na batu oyo bayebi ke fere bima liboso na bango soko yango omona ke soki oyebi fere mabe neti robini mondi bongo moto bimela na kata toilette po atika komba fere obimela robini na kata toilette nde robini akoma bongo ya na télévision mokolo ngo pe ezali de preuve eza na téléphone ngo ezebele nazala ba vidéo mosusu oyo pena nazwaka soki moto tumbeli fere nazwi photo no na capture yango nakende imprime yango nakoti ata laboratoire na lakili oyo donc nde robini asila bongo ezala yo donc nga nde motu nde nazwa na bimela na toilette nayebi sebe à partir de kotanga osisa mpe kabose
na lobi kutu kabose kutu nde muntu aya epa kabose ko asila izaga Rwanda kani mater na ye mama voilà ce que muntu ngai Rwanda ka parce que a emilia ka une agence la grâce to kena ko zombo kabose ngika kangisa Rwanda ka nde lobi ça va parce que muntu neza ka pour faire donc on les caté parce que faire entourage les choses ça na 18 bibali ya protection oyo faire ça on ba fanatique na ye ngasko oyo rôle na ngeza kaka o meki na faire lobi na ko sila o meki na faire lobi na ko vivre mingi c'est que même aussi ça manda chance maman on comprendre raté nous les Gaulois tu comprendre raté et le milieu de la bonne musique tout mutunyo sommet c'est tout wa simba faire asilaka non faire yemo ba médier mo ba faire na bakate est-ce que faire natinda na sala ko faire natinda ba fanatique neti parce que mutu azana catégorie na ye ngai na zana catégorie na ngai na benga ka milimo ekimbango oto sala kito za indépendant faire azamu teke yumbu azamu yombe si mbondi tango ibandaka mo kilitanga se créer maka awa yeba mutu na faire zana ba Congo donc controverser jamais qu'il faut kuta na bilima ya mai za biso moni bilima ya mai ba bimbindi wana za biso parce que story ozo ya mu za faire okuta ka bibali na kati bibali ona yango muna baso mutu azana makiaso ana mai mo vivre ça te donc yango muna ba o tu babundisa ka faire ba yana na moto bakuta kaka mai oui mais si sur la génération on comprend de bien vous pas de manda chat par exemple bato bazaka ba ngemi 4x4 ba vie na pourquoi ba ina faire rigola ba ina parce que na étoile oya bota mwanango faire rigola premièrement a jour maman na ya sokol abota ga ye maloba o maman na alobela ye yango ne lelo ko kisamaka parce que tant que tu bota bana il faut que papa oza na incarnation so zupe na basse o ti wana mwana o visa ko la ti mwana na ningi mwana na yaza la bomo bato ba bundise parce que mutu nyoso azaka na étoile o to bengi étoile mo malamu yo ba bundisa ke kaka o bitu mwana bundisa parce que pourquoi bat azala so te parce que ezaba te bele ba proposer faire akufa ezaba te bele ba luka faire ba accident papa réveiller mo aza pour ayubi o azo ba mettre abdul faire azala ba taki musala mo bela toko bela abeli fone so bi mate il y a mo papa yebi makabo mona so bataki wale kindoki mona na raté so biso ete birisa na guru bitape na ya ndeko dévoiler bato basala ka babe parce que robino mundi ba ko na niveau ya ko luka mutu moko ou dans ce silo ba kota jese di pop aluka ba tira faire poisson sina niveau oui ya ngota to kena na butu to sala ba consultation nde place na kena ko bimela ko bino na to tse tika vie à faire ya ngo mona za changer maloba na so contenu na wena de presse na c'est que robino ndalo kama bo na yo non wala vraiment ko lokate to la visibilité là parce que moni mona tango zo luka mutu arotinda ye aza mutu oyo alinga la faire te moni bitumba ya fali na faire bazala nango eza bitumba ngo solo eza bitumba to na wote ba mbali ba solo na te ba oto ko solo na te parce que fali pupa azali na niveau ya spiritualité ya makila ya ko sacrifier ka ba ami ya bato faire akanga ba musicien te faire sacrifier ka bato te parce que ngana fala na guide digital na yebi eza te ba audio na bimaka ya faire on eza ba montaka voix ya guide digital parce que na kati ya monde des esprits yebi yango parce que banda faire banda ti lelo na ba leki yeba saka na bomba na tudi ba yombe ona na parce que na bomba to saka na bango to na bango mutu mo akufa na faire papa mba saka te do bitumba o azaka nango eza bitumba moko je pense que ngasi mettre abli sina lobaka o déjà na vidéo ya suka na sala ya Paul Dilo na lobela ke so o akomeka na vie ya faire gola akoleka kana nzela ya liwa to yesiko to pousser moi muke to chomone hindi awa héritier watanabe batuna ye ba fingi faire balobi babundisi faire to comprendre âge héritier niveau héritier ko luka ko bundala ba golo to boko beje azo mitcha na danger to ye na conseil le roi de la forêt Ranson félicitations conseil qui tombe Mamoutou bien conseil comme je ya ba golo héritier humilié Adjan humilié c'était pourquoi bien quand bobundisa qui yo kana no mama journaliste mon eloko na koloba ona zoba je pense que héritier sika afandi ayi makambo na zoba parce que tango biso Congo Énergie TV zo penza place oyo page na biso Congo Énergie TV je pense que yemo kwa soka mamuna soloba et sika oyo héritier a peut-être pouvoir na ye ezana maboko na biso maître Abdul na président Soni et Chomo repose en paix parce que to pesa ka espace na Mulhouse a travailler abanda ko se répéter wa kufa ilungine monanate présence ne monanate atina ta délégation mon côté et si comme malédiction héritier bandila yango wana ya mibale ezali makambo tu bomona ki na produit mi wana bozolanda eza par rapport ko yokisa ba oyo faire babundisa ka faire est-ce que Bill Clinton a fait la faire même pas est-ce que Bill Clinton
afinga faire non parce que ba oh nyonso bafinga ka faire tangi ngai mettre abou nazali ko exister nanu na région de bakoko na ngai te boyi bango bien que ba soro ba tourner yango parce que faire yango aliaka na bande ko na kaka bande ko ba zaka mabe oyebi ajani makambo asala pa to ba faire gola oyebi yango te yango tango ba golo ya solo ba mataki na concert ya vila biso we rançon comme si la plupart voir ya bakoko nde ezalaki ko manifester ya elongi ya faire gola yango moleke faire gola bimisi batu ebele mabe po comprendre que ba ilaka la pa parce que ba bimisaka faire mutu mabe mais je pense que bibo moleki ke mutu ko bona vie à faire gola héritier ou ajani c'est que ça na to banga bango tout ça bon musika non ko banga te parce que vie à faire gola ezana bizuir rivière ya bibale mama na se on moni teke nga abu nazo exister parce que ezaka ngate na soutenir ba faire gola to ezana batu musu ba leki plus que ngai pe o ba soutenir ba faire gola ta musu ba na ba télévision te donc ezaka donc faire gola ina na ba mokili o tu be ngona gola ezana ba pouvoir moko ya démoner que ba neko exister wana tango ba gola so azuka elogi a faire l'action na ba banderole et c'est qui mbango ila ki ya wana na kati ki mbango ba ko yemba ba bimisi moto no so ba zaki mtema be ba yo ka soni na concert de wana eza makambo na biso ba fanatique to salaki siko sort na bango il faut pas senga pardon non sort ya bango eza faut pas senga mo est-ce que mo ba senga na so pardon te et loko na ko senga bango ba ko bato ya motema malamu basunga bato c'est que héritier ça passe le pour simba héritier ko simba parce que yemo kono azana magicien oh oui muta so à travers choisi matata qui magicien na ça la connu pour héritier mais héritier ça la temple na katanda ko maman on a so c'est différent parce que ba ya pas na biso pas soni et tu oh maman non on peut pas passer non c'est grave au ba ya et pas ya soni et tu parce que on toucher micro nous on faire à bon moment qui te bon c'est ça donc les azab donné nazaki petit ya soni te nazaki mona mais on a tika la biloko na mona ba miseno so na kaupa et pas maman nyeso ba no ya na temple na biso mais on a un sérieux problème le faire un guide il y a génération oyo après ba faire est-ce qu'il y a un musicien oyo zo mona que non ba ko ça pas honneur pour faire ça honneur ba pas Pepe Kalel Madilou ba musicien belo presque tous les musiciens ba ya papa na ba lo ba un mot que faire dans remplacer mais après ba faire est-ce qu'il y a des musiciens au ba ça la honneur ya faire faut moi mama micho muto ko zalate ndela mona muto ko sala ba sport ya faire azate comment omoni légende okina makambo na ye ozona parce que so dotiki muto za relève ya faire ezala bato musubi ba koboya pe mowe po to mona ba bato ba musicien ba boya ba weyi bazali do impesa do faire ngola okina makambo na ye biso tosenga ka génération de génération comme ya faire kozalaka toujours atombeza la bana biso za na ba classe ba kobetaka le solo ya faire gola et kozala remplacer des akola DJ na batindela akenda na musique na ye ndenge be faire so bino la kufi rumba ko ngoli sala ni ekeye mais akomumela kana mingi na mokili parce que lelo to akokende pourquoi ezala te bato ba ministre ba pecho bazo to et non non mais pour la ngai na carrière na ngai teke na koza la lukuta te parce que to za na télévision et teke moi je suis le guide spirituel za na 4 na nzoto na ndozo mona na journaliste donc na ko constater donc muto za na route toke non mo muke to na kande faire ba mise mozo to so ba ngata mais là peut-être kamba faire kaka donc na tala nani akozala remplacer faire gi akenda déjà c'est que yende muto bazala kola bakila na ye so ko fike des standards na ye na famille mususu pe bazala toujours ta mususu pe faire résister donc to yidi mahamutu wana maître Abdul toza awa esika na yo kitoko makasi okipe biso bien omesana ko kaba omesana ko sola mais il y a d'autres maîtres au les capable ba kosa j'insiste ba kosa que baza ba maître ba travail ba faire rigola yo bien la vérité c'est que yo fait beaucoup de té mais tu fais ça par amour mais bato bazo les kato mona ki mutibara obi bena mutibara non kombo ya mutu wana nazo se souvenir na ba plainte yoka kombo wana nazo se souvenir ba plainte ya bato nazala bango awa OK ba ona sungaki ba leka na nzela na yeme ba pesa ye makambu te ase souvenir kaka na kombo mais kombo na yebo na mona ete parce que ngai ndili yombe ngala za mona mayombe ozolanda ya kunle kishasa na kudi na mayombe do moto kuta neza te tango na bandaki spiritualité ngai nazali mona moke ye azalaka na nta mususu maître te ozolanda parce que ngana za mona ba yaya do impesa do na yebi ete na nzela na ngambe nazala ba plainte na ba photo ni awa ça va goloa ou ba victime mambo na ye mais ba goloa nyoso parce que ndena za boyo bandeko na tout je pense que ba o ba go benga ngai na ko pesa numéro maman oui numéro c'est plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 maman journaliste o mettre abou na zoloba je pense que ekotika na chaîne libela et ça na mettre mon côté ou alika na télévision à soutenir la faire sur le plan spirituel azate donc ce qui le moni mettre mon bazona comme ya faire donc na bibo mettre mon bazona te ngana sena ka pona faire non parce que ce qui va mettre la solo de na makasi na mbongo na ngata musu ya passe
mais nazwa ne fils que 1500 keke de billets na sala pour faire les amis ba ko na TikTok ba ko bela na ozoba na kotindela bino ozomona ngo na futela ba ça na futela musique ndingu ndako afandaka ozomona do na sukila nanu na martyr pour stade ya faire éteindre parce que ezalaki 12 heures bato bato na informaté même ambouté ezalaki na kati ya libanda mais taki nga abula kitaki na stade nasoki mabele na koti nango na ndako na lubi bakoko boyokosa mwana bakoko soni te parce que bitumba ya faire ko yango mpona réussite mpena te 15 16 bato baye te donc baeffort oyo nasalaki baepreuve eza na téléphone donc nasalaki yango par amour natali ke mboka biso koyokosa masoni te premièrement ndeko nanga moyombe ekolo nanga soki koyoka soni te parce que biso nde tobandi bahistoire ya baprésident biso nde premier président ya monde ezalaki moyombe premier moto ya makasi ezalaki bawemba bazalaki batetela mais azalaki ka ndeko na biso mokongo ozomona ngo donc on peut ça moi journaliste maître lelo bato mingi bapesa bino sous confiance te po bato ebele babimi bombenga bamaître spirituel bazosunga bato bazosala boye bakomi komeka mpe kobafoue confiance à bato par rapport na bino pour découvrir un maître oyo vrai po moi je te connais toyebi yo pour découvrir un vrai maître sunga na population bakosala nini to il faut mettre yango azala nde nini mama journaliste eloko esalaka mpasi na mokili oyo ntangi baprofete na biso ntango bayaka na mokili eza na prophète moko te ayaka na bomengo na mokili eza na verset moko te na kati ya bible bazobaki nzambe arekomandaki mbongo fo esiste mbongo ezalaki moto asalaki yango moto ya mokili eza na bato mosusu mpo ocomprendre aza maître eza kaka te fomoneka bo asali makambo asali boye mais tala kaka ndenge amemelaka vine parce que eza na maître mosusu abangaka kokota ata mosu bwati eza na maître mosusu ntango mosusu abangaka ata mosusu kosumuka na journée eza kaka te mpo confirmer oza maître spirituel il faut olakisa baimmeuble babuilding non parce que soki ozolanda bato baza na babuilding baimmeuble yeba yango bien ke esika bato bakotaka na kobunga yango wana parce que congolais mpe aza moto ya influence parce que congolais akomona moto moko asalaki boye oyo moto agane dangereux alandi moto mosu akosala boka azoyeba teke mpo makambo oyo ozoluka etraiteme na ndenge ya spirituel ozosenga fo kozongela bokoko parce que eza na bato mosu baza na kode ya kimbango te parce que biso moko congolais tobandela bakoko na biso ozomona ngo sikoyo yo sikoyo ndeko ozobela moto oyo asalelaka mabagane dangereux oyo ngana asalaka ya miste oyo ngana aza moto ya mbengombengo eza kokodi na makila na yo leloko fo bato bayebaka yango wana parce que misala na biso eza moto mosusu akoya mpe kosomba spectacle mpo nanga maître abdou omete inise ngana asalaka bona asala boye ye akoya na télévision po ayebika lokola maître so asali na émission bapesaka ye mbongo ok ntango ye akoya congolais mpe fike ayebaka mpe koverifie te akobenga mpe moto na kotinela mpe mbongo akosala mosala moye misala esimba eza te kozanga vérité ozomona ngo mama eza ndenge na l'église ya lukute ezali ya malamu mpe bazali mais le très important ezali ke congolais moko te akoluka kisi na benin congolais moko te koluka keke na gane dangereux congolais moko oke koluka na spiritualité na maître moko te oso abimisi baesprit ya banguma oyo abimisi baniau yo ozongeli koluka makambo no ekosima te parce que pourquoi boza même santé sana biso eza ya bakongo mais maître biso faut découvrir ata quelque chose on a tout dit on a beaucoup parlé il faut tout découvrir spectacle moko pour bato baotala biso bacomprendre que non mamtolo déjà lokuta te maman nasi je pense que baboneka ya chaîne nota mosu nde bayebi ngai te mais naza déjà rekona sala nyonso oyo moto akoki kosala te na chaîne nanga osala te merci ya mibale ezali nasala nyonso me yango te elakisiki mosala parce que nakoki kona nakisa bino mpe bomoni maître asalaki enoza pe te eza na moto mosusu bayaka kosomba mais nga sikoyo naza lokola professeur nga naza lokola messagère ya bakoko nayokaka milimo ya kimbango donc ozolanda oyo nakosala eza mpona kolakisa mais eza te domaine na nga nalingaka nde kosunga moto azobela yaka ozoluka mobali ya bien yaka oza na mposa ya makambo ya visibilité oza na mposa obetaka tour ya kinshasa okendaka poto ozongaka donc yango nde ya posa ngo ezali mposo tosunga bapeuple congolais spiritualité eza nango te lokola boyongola mpe kindoki oui parce que nga nde nakangaka bandoki nga lokola justice militaire na kati ya monde des esprits naleki tous les démons na pouvoir parce que nga nakoka roi Salomon ndenge bane kodirige bajini parce que prophète abiso kimbango asali miracle koleka tous les prophètes oyo baya na mokili so nga natelemeli wana le pouvoir na ezaka na bibale mpo bomaka fo koyeka na mai mais na mai mpe ese bakoyoka yo parce que communication bakoko bato mosusu baza nango te mpo moto aza na poto osali mosala est ce que oyebi communication est ce que oyebi nini okosala mpo moto eloko ekongo na poto est ce que oyebi nini basalaka mpo motu donc makambo eza ebele mais oyo tokolobaka télévision te oyo tokodévoile kindoki ya bakoko na biso tokolobaka oyo totomona spectacle ingénieur 15 basele esunga biso mama tala na leloko oyo eza nango maki oyo eza nango maki botala eza maki oyo ezali kifi na ngai botala bino moko ozolanda mama botala bino moko oyo eza nini cigarette na kati yango ti na kati yango oyo eza nini
tala bien maman oza nini cigarette tala bien eza cigarette na koti on a 4 nazo senga na cameraman abenda bien parce que banu bateke faut benda bien botala vraiment na tchemaki na tie cigarette na kadi cigarette musu moni na maki parce que maki ezali ko la référentiellement ya monde parce que monde ezali ko la boule ozona na maman journaliste botala makambo nga moko nazo sala nazo maki na nga na sani ni na pasoli yango na pasoli maki na ngai je obtenir la chance qui me désire mais toute mes volontés au candar des seigneurs de guerre bankuruba silaba futumuka bafutumuka bankuruba silaba futumuka 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 maman ni salimira cigarette c'est bon ni dollar mbongo yango yo bandeko ngai mbongo yango yo esalimi nini ebimi kaka na kati ya maki bandeko bomoni ona salika pona kolakisa batu ke monde eza na kati ya mokili mbongo mutu asala yango so oza na posa kozwa ba millions de millions je pense que bokozwa yango mais na salika pona kolakisa batu ke naza capable ya kokomisa mokili malili na mutu asala ba problème o etali spirituel o etali monde spirituel o bazobundisa yo ngande naza numéro 1 ya mwana ya bakoko ya kimbango o basala tozwa indépendant donc epesa mama o eza en tout cas ngana dingi lelo donc epesa to conclure na batu awa po bamona séance par séance eza mituna ebele eza baka ebele o bat baza nango solution eza ame bazoyeba te ngamba mbana n'importe quel maître te boyebi nga bieba o babenga nga pe bayebi so membi mutu seke na yebi savoir faire na yebi capacité maître Abdoul pour te clôturer na yo mot de la faire pour na lelo pour te salara lisusu to to so ma musu ebele pour te découvrir bat bazo le la kozala message moko na kopesa eza na batu moko babundisa ka faire gola mais kala mingi te je pense que la sur la mobilité parce que c'est là où simba bakisi bazo réclamer mais na ko ya ko sala émission lo bakombo na ye je pense que non parce que te na ko lo parce que so looking a ko sala no biko il faut na lo bato na dem da kufa passer ko na biso il faut ko to biki ça y aza parler à bato bundisa ka faire le so ba 3 aza deuxième personne de pesa wana vraiment yo sala passe temps zo la butu na zo ta makambo na trop ils ont sala la bien te na ko bomba te parce que moko la suka nzamba ko tuna kanga o mona ki pourquoi osunga gite na ko tala tena bundisa baba yefe parce que ça n'est ça mais ngana ko yaka ndipo na ko sunga ye soki ayoki ne za malam mais soko yoki ne ngate je pense que bomba place oyo je pense que beaucoup tinda on comme énergie bomba place non nazo sala kana ba papa ou basala ba problème na ba ndeko no sa basi ya mibali olingi mpungu olingi mpefa longo ko douter na auto ndeko na ko na poster la multiplication parce que ça va ndeko moso ko poster na ba portefeuille du bonheur ça n'existe existe raté donc soko le moni mettre moi na télévision on a zone multiplier tous les web yebisela la kisa on multiplication ça ça la famille na yo ozo parce que mbongo za mutu asali yango donc nga bende na zuka yo ko na tindika ka ba isima ke na banque na compte na ngai take congolais ba zui ba yo ko la kisa yango ozo na mama journaliste ozo sera kana mutu azo na problème mabala ba o nyos ba yibi ba na ba difficulté spirituelle démoniaque et tali kama ba santé ozo na ba nduta kindoki ba meta ko fimbu na ba esprit pa pa moso mbela moni toto nazo séparation na yote ba kisi wona ezali do bandeko tu ba yibi ke bazo bundisa ba ozo ko conservoir ko zo mabota te ozala bituba moko bunda te mosusu la mokili to ko kanzo to pasi okomona ozali na rendez-vous malamu mais so iko komi na ngonga o tiko na rendez-vous esimbaka te ozoka mosala esimba te bandeko na ngai boya bakosokola bino kata mpeve nde baloba oyo nakendaki epana ka balavenga awa nde bakosokolo ya solo condition na ngai ezaka kosokola komona bafaze ozomona balabala omoni libongo na balabala kabele parce que merci wana kosenga yo yango nde mokolo ya suka ekolandaka biso po toyebi ke lola ekozala mokolo ya suka ezali biso tu tokozalaka bolumbu nzambe akosambisaka biso bolango na ngai ezaka mpona kosunga bandeko bazovivre na mokili na biso etake mokili na biso ezali na makila ya bato ya bainonso egangaka na bakombo ya baami ya bandeko tu yango ozonga bavie ya bandeko ebele ezosekwa te me nazoselaka na bandeko bokende na baeglise il était en bonne conscience tous les akimbango parce que les églises sous aux qui ndwana ezali na banvoya lisi faire na banvoya lisi faire église solo na kati ya Congo ezali susote donc nazosenga na bandeko ebele to saka sai to zonga bakoko ona osa ezaki ndokite eza bokoko eza ona makila te so yepa na pesa na yo te condition mama la la bo te wana na yebi yango te condition na ezaka sunga ba oyo zomona basa le côté le lendo ipa na biso ekotaka te le sozo longo to le lendo to yebi ki ozana posa ya prospérité mama papa oyoka so te benga maladie tout oyo ozana ngona osunga yo. Merci beaucoup, bah remerciement ce que vous avez pu bander biso
numéro de téléphone. Numéro de WhatsApp. Plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027. Bah, il y a TikTok page, il y a 16 000 abonnés. On a soutenu la fête de Gola. Je pense que beaucoup de monde a il y a plus que tout. Donc je pense que merci d'abonner tout le monde. Il faut partager comme la bande de Koba, ça va putain, la bande de Koba, ça nous fait le but qu'on a pas bande de Yaka. On dit que comme on y a fait plus piste dans notre de Yaka va resunga yo. Donc ma kamboza bien pour maman na roleka les sous na oya. OK, en tout cas, eloko kitoko et vous me la raté. Tous un épisode mamba minene ya somo ezali. Bota l'émission numéro na ye moi ba komi maître Abdul olingo benga a premier million so oza nango okozwa solution. Atoza musika benga okozwa solution. Restez branchés scotchés sur notre chaîne, partagez, likez et Congo Énergie page Nemso Congo Énergie. Donc Gloria Bongo d'acheter sali. Donc vous avez toujours branchés scotchés. Bye bye. Tonight